basala ngai kaka mpona yo, bafami na nga balingaka yo mingi, nabotama dimanche lokola yo, horoscope yanga na yo ekokana, boye bolamu mbote mbote losako, boye bolamu na chaîne na bino tolobela bolingo na bino linga moninga télévision, linga moninga TV. Alors, lelo tozo continuer na thème na biso tobandaki nango ya vie wana ya copinage na baye yaka kobalanga. Alors, nous sommes un récapitulatif. Tobandaki kolobela ba compatibilité amoureuse. Na ina beta no moi c'était awa. Na lobaki yango te po yo mutu oza deja na mutu na oke kabwanaka po oza compatible te, non. Nalobi pe te ke yo mutu ozoluka mutu so otombe na mutu boza compatible te ke oboya forcément, non. Bokoki pe kozala na mutu boza incompatible, mais ba solution ezala toujours. Ba solution existaka o boko kosala eza na biloko boko kosala po bo faciliter entente na kati ya relation soki boza incompatible, biloko kosala ezali. Donc ezaka à titre informatif, mutu aza na information. Par exemple, déjà aussi au bali déjà mutu si bobalani boboti bana boza déjà en couple, boana mosala autre mais il faut que ndeka ba solution pour na ko permettre facilitation pour bozala bien na mutu ngo ba solution ezali. Onga na ele bino ezaka à titre informatif, peut-être okoko aider nango mwana nao par exemple oyena na zwi mutu te, peut-être attirer beaucoup plus attention na moi ba quelques aspects ya biloko wana, mais n'empêche que bato bakoko kutana pe baza incompatible mais bazoyokana pe bien. Pour compatibilité wana eza na kaka à un certain stade. Pour comme na lobai na bino na vidéo précédente, à part ba aspect wana ba aspect mususu pe ezali po mutu ndenge abotama aza pe na ba éléments ebele oyo constituer thème astral na ye. Oza na signe solaire, oza na signe lunaire, oza pe na ascendant. Biloko wana pe peut-être beaucoup kozala incompatible, mais beaucoup tani peut-être na ascendant na bino to na signe lunaire na bino beaucoup tani. Donc ça makambu eza ebele place wana, mais au moins mutu faza na moins information. Pour les autres informations, peut-être faciliter au bando comprendre que na comprendre siko pourquoi ngana fulani na kingani na point boye to okanate eza pona boye pona boye. Eloko akosala eza na makambo akosala ezali. Doyo mutu za na mutu boza incompatible ki boza en difficulté na koyokana par exemple, okokomelanga en privé na koyebi so nini okosala pour boyokana malamu. Donc to continuer lisolo na biso yango lelo so nazo expliquer ba compatibilité yango ndenge fonctionnaka. Tobaki toza na 4 éléments, toza na ba éléments ya moto, ya mai, mupepe na mabele. Donc la compatibilité déjà à un premier niveau, mutu aza mutu a moto par exemple, akokoyokana na batu nyonso baza na kati ya moto. Deuxième exemple à bélier. Bélier akoyokana na lion, akoyokana na sagittaire. Pour baza même élément, bakoyokana très bien. Mais à part ça, batu moto bayokana pe na batu mpepe. Donc ça veut dire bélier, sagittaire na lion, bakoyokana sous malamu na gémeaux, balance, verseau. Bakoyokana sous malamu. Mais à part ça, eza na ba couple sous okocha penza ke par exemple gémeaux na bélier et vous formez penza couple à kitoko. Par exemple na ezali mais wana to lobelango lelo te.
lelo tozolobaka en général. Donc moto so aza na groupe ya moto akoyokana mpe na bato nyonso baza na groupe ya moto, oyo mpe aza na groupe ya mai akoyokana mpe na bato nyonso baza na groupe ya mai, oyo aza na mopepe akoyokana mpe na bato nyonso baza na mopepe, oyo aza na mabele akoyokana mpe na bato nyonso baza na mabele. Mais à part ça bato ya moto bayokana mpe bien na bato ya mopepe, po mopepe moto efulaka moto po moto epela so makasi, yango bayokana bien. Donc ce qui veut dire bélier, sagittaire, lion bayokana bien na verseau, gémeaux, verseau, gémeaux na balance, ouais bayokana bien. Sikoyo so toyo ozwa bato ya mai, cancer, scorpion na poisson bayokana mpe na bato nyonso baza na kati ya mai. Donc ça veut dire poisson akoyokana bien na cancer, cancer pa akoyokana bien na scorpion. Donc entre bango bayokana malamu. Mais à part ça bato ya mai bayokana mpe na bato ya mabele. Donc cancer, scorpion, poisson bayokana bien na taureau, bayokana bien na taureau, vierge, taureau, vierge na scorpion, non capricorne pardon, taureau, vierge, capricorne. Donc cancer, scorpion, poisson bayokana bien na taureau, vierge, capricorne bato ya mabele. Sikoyo soyo ozwa bato ya mopepe bayokana bien entre bango, balance, gémeaux, verseau bayokana entre bango. Donc balance akoyokana na gémeaux, gémeaux akoyokana na verseau, donc ainsi de suite bayokana bien. Mais à part ça bayokana sou bien na bato ya moto. Donc gémeaux, balance, verseau ayokana bien na bélier, sagittaire, lion bayokana malamu. Donc ba couple ekoki ko marcher kitoko. Après tout aussi ça na bato ya mabele, bato ya mabele bayokana bien na bato ya mabele pe. Donc entre bango bayokana bien vierge, taureau, capricorne bayokana entre bango. Ma part ça bayokana pe suna bato ya mai. Donc taureau, vierge, capricorne bayokana bien na cancer, scorpion, poisson. Donc yango tenga tolobela na mokolo ya lelo ndenge ba nini wana eyokana selon aspect astrologique. Mais n'empêche que nzambe akokosala mpe ke moto boza na bino rien à voir, mais bolingani mpe boyokani mpe bien, bovivre mpe vie heureuse. Nzambe aza na bamystère na ye nde asala mpe nde nalobaki ese limite kaka wana te, eza na baélément mosusu mpe ezokota en compte, baplanète mpe susu kokokota en compte. Donc baélément eza ebele, mais oyo eza élémentaire eza oyo nauti kopesa bino wana, au moins oza na information. Mais nalobi te keke ekabwana na mutu mpo boza incompatible, non. Basolution ezalaka toujours, ezali na cas à titre informatif, tozaka informé, tosunga nango peut-être baapproche na biso, baentourage na biso, so biso si déjà tokwei na mitambo, au moins osungi bato misusu. Yango na ngai tolobela yango, yango nde tolobeli. Sikoyo prochainement nde tokoloba sikoyo bacouple oyo mpendaki non so batiani mpena ensemble ekopesa mpena kitoko, wana tokolobela yango na prochaine vidéo. Alors j'espère que tout se comprendre nde tokutani mbala nsima. Bye.